Voilà bandeko balandi ya chaîne abino, merci beaucoup na bana 10 secteurs parce que émission oyo mingi tokolobela makambo ya bana 10 secteurs ba manianga o bazana Congo central, précisément na Luozi, na territoire ya Luozi. Bandeko bozo mona video nazo tiela bino pembeni eza pasi pe mawa pona kotala ke nzela ya sundi mamba o ekenda tina de la kenge e katani bakonzi bozoloba nini yango tozo senga na yo munianga yo mwana 10 secteur panza video oyo ekomela bakonzi parce que bango nde il faut basunga pep population oyo ezoko souffrir na sundi mamba ba de la kenge biloko ezopola kamino ezokota lisusu te parce que mbula moko ebetaki kuna esopaki mabele na forêt ya Kimbata. Na forêt ya Kimbata. Et puis, place ya Kimbata, depuis kala, population ya 10 secteurs, balelaka. Mais, bakonzi baako yokate. Baako yokate. Mais soki ezalaki ke na taya ba propagande, mbele bazo welela. Panza video komela bango. Panza video komela bango. Mbele bazo welela. Poto monaka, na taya ba propagande. Na kati ya territoire Luozi. Eza bandeko babanda ko welela onga nazo sala nzela oyo e memaki kutu mwa ba affrontement ko fingada yango nde na ateo ya kala o ba yuta ko fandisa ateo ya kala papa Ngoma Losa apekisa bango ke no botika siko ko sala banzela oya ko linga ko sala banzela bozela pre propagande bongo bozongela ko salisa population. Mais tala siko nzela oyo ekenda na sundi mwamba camion moko même ta moto avant eleka il faut efaufiler bino moko bozomona tala moto wana ozomona place ezo bimela donc banzete kwei même ta moto tala place eza nzela camion place wana eza nzela camion panza video oyo ekomela bakonzi na ta ya propagande toloba te na ta ya propagande to monaka mama Ngudianza abandaki kobanda kosala nzela ya sundi mamba abandaki justement na village oyo Nsundi Tsangu mwa libulu moko ezalaka wana bato ya sundi mamba na bato ya de la kenge basepelaka makasi soki lelo mama Ngudianza azwa ba voix ebele na sundi mamba na ba de la kenge suite tango bayokaka keno nzela ya sundi mamba mama Ngudianza azosalango mais après ba propagande sui et suka kaka presque na ba côté ya Nsundi Tsangu libulu moko boye banda ozala côté wana après moi liboso wana soué mais soki lelo azwa ba voix ebele pona bayokaka nzela wana ezosalema. Alors nazo lancer message oyo na mama Ngudianza tala nzela na oyo banda kamino ekotaka lisusu te à part mama Ngudianza ya papi oza na place ya makasi président assemblée nationale président assemblée provinciale mais tala banzela na bolimbi sima muke kure ezate moya makasi ezawa donc panza video oyo ekomela bango nazo féliciter lisusu société nani force vive ya Luozi parce que grâce na bango nde mutu batindeli biso ba image hein papa Eugène Nkanza félicitations azokende ko palper réalité tala banzela na nzela le nord mama Ngudianza félicitations parce que abanda ko salisa nzela wana à partir ya Zimba mais ozui à partir ya nani oyo mboka oyo ya babaifu oyo Sakaville à partir ya Sakaville ti oleki ti na bifurcation ya Mpioka nzela wana pe tronçon wana eza ya kobeba telema ya kobeba. Mais bakonzi non
Luozi azo pesé na niveau ya national parce que Maman Ngoudanza aza na Sénat. Na côté ya provincial, honorable Papi Mantezolo aza président de l'Assemblée provinciale na Congo, ya Congo central. Mais quand même, il faut boningisa bakonzi. Boningisa bakonzi. Tolanda na nos vidéos après tokozonge la bino. Yo nano s'abonnez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comme ça la biso bien. Abonnez-vous, cliquez place à abonner et comme ça la biso bien. Tolanda na nos vidéos. Apparemment, Kataboabo, c'est impossible même mon lutin. C'est impossible mon lutin. On kata ya un tatou donc. Donc bien tout les films bien ça quoi c'est bien. Ça c'est vraiment final, ça c'est la finale. C'est ici où d'ailleurs on nous a dit que même les motos c'était pratiquement impossible de passer. Ah oui, c'était ici. Aïe. Ils ont quand même essayé un peu en fait la bonne volonté à tout Madame la moto et les personnes. C'est impossible, c'est impossible. Même un team, même si on va utiliser le cantonnage manuel, mais ce n'est pas comme ça. Il y a eu vraiment les dégâts naturels. Il y a Taboukayen, il y a Tatouya, et Boulema Isalamene, la forêt de Kimbata. La forêt de Kimbata, c'est comme si. Non, ça c'est impossible. Ça, en tout cas, c'est impossible. Je ne vois pas comment sortir de cette catastrophe. Si les tracteurs ou la machine ne venaient pas, même s'il faut employer le cantonnage manuel, en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que il n'y a pas que Ntoto, il n'y a pas que Mabamabouidi, il n'y a pas que Minti. Mais maintenant, il faut voir de là-bas, au Kuzulu Koko, de quelle manière il faut maintenant chercher à protéger Kadimvula Bouyana Kouédouakariaka. Parce que, en tout cas, pour le moment, chef, qui sait, bon, Papicho, bon, machine. Mukwemba. Salamwa Boulema. Au moment où on a ça par rapport il y a la première machine qui a fait beaucoup na partir au Zulu Koko. Tout le monde qui fait Boulema qui fait quand il a ma femme qui Il y a un tatou. Bon. Bon, chef. Bon, en tout cas, pour le moment, ce qui est vrai, nous venons ici vous confirmer qu'en tout cas, la route principale, de la Kenge, Sunimamba, c'est pratiquement impossible pour les véhicules. Les motos peuvent se faufiler, les vélos, les personnes, mais en tout cas, donc, et je pense que vous nous voyez, nous sommes des témoins oculaires. Des gens qui pensent que ça a plaisir. C'est ça, c'est une bande de complexés. Kwenda kusundi mamba par rapport tuena deja kumfinda ya Kimbata bwe mwenene bwe mabanza makubwe unazonza kwa nkabo mama zonza tomatumbula atoka njira ya mbi uko ndolo njira sundi mamba sala veto buteka tako katakulumuka muntu tutedikila nzila mpya ni bobo karibu amu babo mbebe no kufusundi mama vota la vota Babo nkilo tekamba kama député mama Ngoudanza wetikuwa ya papi wetikuwa tata uwasi wetikuwa tata bila wetikuwa nyata tomata kantu wabu muntu wetu wila katititi muyena kozi nkadi kunatambata mutu wabu tala distance ya sunu mamba tiluwozi babo nzela ikanga manedi akabale kakona kuiza daka kamino ko babo ngwete na sa bala bwetu futi sila vivre mukoti sabala aliti sala kwa nsengo na muyulu batata na bala bien quoi no utusumba ba mabanza mange bwemena katika nzila kaka
ya deda nzila buyideda mani mwakami yasitukwe yena mwami moto bonso bubebu bandu bafite tufuila nkena memu mwandonga ya fufu mwa lusafu mwa mankaba mwandoba bene ko yenda meme na beno mosu kudia kwa betu nene na luzingu la bala ebutene sana bomukotisa. Merci beaucoup. Tena dedikisa momoko. Tulenda. Ni mu karakter papa nkata fo karakter momoko katuna nunga ko. Katulendi sa nunga ko fo karakter bubi yeni kini mwadam. Kisi huyu kama mama? Zonza. Karakter. Kimakandika yena? Ngesele sala nzila momoko ngolo sana yako. Nkati vetu zaho. Ale bwa vetu diambu dankaka tutoyena nga. Kiamvu beki. Kiamvu byabani tumiba makutura. Kya musanza ba. Keka kya fona fwa. Katika fo. Kya mpele. OK. Merci tata chef de secteur. Ngemo sinanga wilu. Donc moko tutifofila ha. Nale ba mama mpebizi babi bakutuyiki. Dimosi. Babu musugisa. Bwele twenda tabakadi akabya. Tudebule maisidi koko. Twalwa kantete da twatala za zolo so sisidi koko mubima kuimata.